nabaki soki mboka bongi ozala muto la moka ozala muto IDP ozala muto PPRD ozala muto nani biso nyonso ozala na esengo ozala UNC parti nyonso ali era moto atalaka politique te biso nyonso ozala na esengo onde to makana tongo to sombaka lipa na boulangerie ya bato la moka ezate boulangerie ya IDP ezate ministre azo poser ba acte lelo mutamba uti na opposition aza ministre ya justice auti kozala évacuer na butu ya lelo urgemment abimi mutamba bimi nazo confirmer information sur ces angai sur tuninga sur ces angai ministre ya justice ba évacuer akei pona basion à l'étranger gouvernement congolais mutazui charge pona ye akei à l'étranger na yebi pe mboka metokolo mboka te akei pona basion na ye nzamba batela nyoso ele kamala mutamba zongela biso ba acte azo poser na justice soki basali ba réforme makambo nyonso esimbi ekozala pona yete ezali pona république bato pe bakoya sima ba pérenniser ba réforme biloko nyonso ba voter za avantage ya mboka etikala to boy kozonga kana éternel recommencement bino pe bato bazo sala ba projet bo sala ngo pona ba intérêt na bino égoïste te mais bo sala ngo pona intérêt ya peuple mabulo na laksi bino yo tozolo bana bande kwao ezala ba mabulu musu to ko fêter lengo ba anniversaire libulu oyo nazo kana na ngina somba pena mwa ba champagne to kende lokwa na libulu za liboso prison centrale na Makala ezala ba mabulu moko ba date anniversaire ezali po ese umeli to ko fêter lengo anniversaire libulu to yembeli joyeux anniversaire po azala ki mukeme akoli ezala ba mabulu to ko fêter joyeux anniversaire je peux inviter quelques congolais ba assister à l'anniversaire ya libulu o eza côté ya Unza Selemba côté ya prison centrale to ko yembeli joyeux anniversaire libulu a bongolo mi connaissez pusani ezala ba mabulu mususu soki na voyager na keli bana tango nazongaka na yebi ke na kokute soki kuna kuti ete nazokamba pona yebi ke na kokuta ye ba mabulu eza kota salongo ba mabulu eza na limité et ba mabulu ba référence oyo na yebi na ba anniversaire na bango to ko fêter ba anniversaire est-ce que congolais moi ko fêter anniversaire ya libulu moko côté na bango po mabulu ane koli kolekana bana babota mi bakuti libulu bazokola pe mwana za na 5 libulu za na 5 l'état pa yebi yango asaka le côté makambo ezali pasi bande ko ngai tokosuka wapi na mboko makambo to lobela makambo mike o ezala ngo engagement kabila tongaka aéroport na mona bakumisa ka aéroport passerelle o toza soko bimi na mboka bapaya tango zo lino konyata mabelete e bimisio mbala moko na sale sika yo zo bimi na ke na Brazzaville de passage kaka na Brazzaville ezali $500,000 selon l'information à possession $500,000 passerelle donc na mboko tozaki $500,000 pour totia passerelle na aéroport ya nje chariot ezalité machine o esengeli tambusa bagage eza kotambusa te climatiseur bosana mais aéroport na nje to futaka go pass to lembi Tshisekedi ayaki alobaki go pass wana ekolongwa ti lelo elongwela note nani achaka biso kodi ya go pass to ebite elongwaka te pona nini to ebite quelle est la vérité autour de cette histoire rien mais Brazzaville ya pamba yango na telemi na Brazzaville na kotala na bana tala passerelle oya Brazza $500,000 moko bazana ngo 4 ou 5 soko tchangwa neza na ngo 2,5 millions mongo aposha likolo ya ba politicien mais sobi passerelle soki bokomi place wana baye na eloko wana epusani moto akoti na kati bato bazokite moni bandekone bazoya bangwana baye ba passager pe babimi place wana baye kozwa ba ta ba passager ne bazobi ba passager bazokite $500,000 moko mais biso atozana mo pona ni kobetsa biso mabakuso to uti libanda mboka to komi na aéroport bana bakobi kobanga kokita menzoka bazongi epa na bango mais c'est quoi le problème c'est vraiment triste alors pour terminer tout si salikamboyo on va prendre un élément tozozonga na obande pas principe bande konangai il faut savoir que capitaliser opportunité il y a que marquer ba empreinte na yo positivement ce qui pouvoir et ndimio ce qui politique et précieux sens parce que chaque chose a son temps taba oyo lelo tango na tali na kingasani na moni ndenge fule zoya na makolo transport ezate il faut bakenda misala po bana na bango balia ba famille na bango ebika mususu soka ye musala te bakobenga na ye na tali fulwana motema na ngeleli na ye kotala ki camion moko ye bazoganga ville tala ba mama ndenge bazo sote na ki camion moko oyo memaka ba conteneur ezate zaka polele boyi bato musuwa mone na réseaux sociaux ezotia bato bazofuta 3,000 francs na yoki na saigné une petite question
est-ce que na pouvoir oyo ya Faci bino batu Faci anoma bino batu loboko ya Faci esalela bino bolamu bozali bandeko ya Faci biologiquement bozali famille politique na ye baluba nyonso ndeko ya Faci biologique le Tshisekedi ele Nyakeru baluba nyonso na batu nyonso Faci asalela bolamu na signature ata moko te akoki kosala ta agence ya transport te lelo soni ya boye oyo bafingi Faci na balabala lelo esalema te boyeba kokapitalize opportunité ya komarke empreinte positive ntango bozali na ntango oza premier ministre ozalaki premier ministre oza DG ozali général botravaille mpo na intérêt ya petit peuple bandeko na biso ya 18 ans kote wana bayebaki kohonore papa na bango Kabila yango wana il faut na féliciter bato ya 18 ans lelo mibale oyo bayebaki kokapitalize opportunité ya komarke empreinte positivement ata des années leka kombo mibale kotanga makana Kongo oyo parce que basala misala mutu ya liboso Olive Lembe Kabila ex-première dame na biso na bandi nanu kosouhaite yo joyeux anniversaire maman Olive Lembe nzambe asala oyo alingi mpona yo. Pourquoi? Parce que Olive par-ci, Olive Lembe par-là, il faut qu'on reconnaisse yango. On la reconnaître que Olive action sociale na ezali ebele ozando kina Congo. Ya mibale Moïse Katumbi Chapwe. Na moni na kashobo na misu nanga moko. Maïsi oyo Moïse Katumbi a récolté na ba matungulu na bino. Quand même le social, Moïse Katumbi a zalipé. Les a salité. Daniel Bumba, Kouloun est zali. Daniel Bumba, Banzela est zalité provinciale. Est zalité. Oyo Poni, o Kansara Mutuna yo, oye o bandi na malamu. Malamu wana o bandi ezate gosali eloko. Ezaka ke oye o komi gouverneur. Yo moko zolunga ola musande milimo et vous les députés vous êtes témoins avec cette opération. Cette opération ozaki na mandat passe oyebi ndenge lelisa ki bato. L'état pesi bato misala te. Bato bana pasi grogne za na social. Mais quel est le démon qui prend Bumba pour à penser aujourd'hui qu'on relancer cette opération coup de poing ceux qui ont évalué bilan nango est largement négatif. Bato batika na ba souvenir ba perdre ba kufa ba kufa. Et ça sous les impuissants bino ba député ne bozo comme Makambo. Sango, moi personnellement, je ne sais pas si je vais choquer certaines personnes, je soutiens cette initiative même à 2000%. Ah, vous soutenez? Je soutenir Yango. Parce que comme j'étais en train de dire tantôt, les problèmes avec Kinshasa, c'est les problèmes Yabomoto. Et si les biso tellement que Torongo Salama Kambundenge Mutema na SCP. Yo imaginez cadastre sur le pan il y a 20 sur 20 yo le bité. Na 20 sur 20 ko kité fona du matin à 22. Fona du matin à 24. Et pendant ce temps au Vandia les ozola la ozola muka biso par exemple na lemba vous avez des gens à Tongi na Tinel, à Tchepe ba locataire ba fouté là ba vana na Tinel ba PC mbongo. Mais il est le premier à critiquer l'état. Et je pense que et là, il faut que sa autorité à l'État de la ville de Kinshasa. Je soutiens son idée, mais ce qui a reçu la norme, a reçu la sentiment, et si comme tu as l'équisi, et si comme tu as tongi anarchiquement, babuka, moi je suis 100% d'accord que babuka yango. Il est vrai. Il est vrai que Toru le bageno, Nizala, Bapesi so musalate, mais ça passeporté, oyo parce que ba fouti yote parce que za na musalate, o se permettre au bimina point moro boyo tongi boutique na yo bien na kwati ya nzela o sengele ezala trottoir pour na batu nyonso oyo ériger salon de coiffure na place wana eza passeporté parce que za na musalate o obima o utiliser espace public, to utiliser au-delà ya mètre carré au bapesi yo. Je crois que au tu oloba makamoteli ba libanais et nous saurons ceux qui réellement rigueur na ero kendeka kana ba nationalité ceux qui plus pena bat. Bon, j'ai vu aussi les gouverneurs sortant au-delà de ça buka kibilo mususwa les aïpé ba libanais mais sous ce pays là qui a ba société ya minene ya mboka oyo bisoto couvrir qui activité à coup de poing wana et je crois que l'européen oyo ezoboma au-delà du fait que ba ça l'action ya coup de poing wana ndenge na auto paraphraser ils a suivi parce que za ndo mususu mona ba bandiko buka ba bandiko
babandi kobuka 2 semaines après soit msale sili ou bien batopé yango ou soit mutu musu ayebi bon babuka na bango 2 semaines après ba OK na bango na oya kozongisa na ngai. Donc c'est ça aussi le problème na Congo mais na Kinshasa suivi ezate. Et nous sommes parmi ceux-là qui vont vraiment plus se pencher dans ma Italie suivi à l'action et à gouvernement. Bo sali lelo et après tant au cholo ba ba elenge ça so ke na elenge ça lelo o mona ke ezali nonga nzela mo ba sala ki biso ya morne ou bien banzela mo to benga banzela ya buka lelo lamba lelo so ke yo mo na la na émission zo banzela na biso lemba we ke na nzela fikini wana. Aujourd'hui il y a des gens qui traînent là même pendant 20 minutes par rapport les cas courbés alors qu'ils allaient que ça la 100 jours. Et je crois que makasi na biso il faut mingi surtout na Kinshasa to le kisayango plus na kotalaka ce qui est fait on applaudit mais après 2 semaines, après 1 mois, après 6 mois, validité n'a pas sali combien de temps et pourquoi ça n'a pas fait beaucoup, pourquoi vous mettez mingi boité. Coup de poing c'est pour bientôt mais c'est que moi je crains que Balibanais, Indo-Pakistanais, Payaou, les hommes forts de la République, se greffer derrière l'opération. Dans la projet, Tongalemba Super, Bouka Batouane. Ceux qui parrain derrière cette opération, je crains que l'on malam bon. Parce que Bouki va paisible les citoyens, le sanctionna pour Batonga qui malam bouté. Je suis tout à fait d'accord. Mais ils sont la logique au-delà que Bouka, bateau Batongi pour Baza va victime. Bateau après ça qui va rompre Nindisa et Gotonga. Bouka n'a pas bango. Pour nous décourager la pratique. Mais au-delà, tout le monde a tenacima parce que beaucoup de bouka. Mais pour ça la nine. Sur les accords bongisa, botika maeleka. Je suis d'accord, mais il faut remplacer fort les Libanais, les Indo-Pakistanais. Ça c'est de l'injustice dans la société. Sans moment les accords plus sous partisans du fait que les abattements sous bako bouka bango pété mais bako foot ça bango ba taxe na ba limite bango ba déborder. Il y a une dio na auto le bar ya ndeko balabala qui a parlé des occupation à trottoir et ça la musu atongi immeuble momoni à 2 mètres ou bien bimi 1 mètre libanda ya espace l'état pesa qui est mutabongo peut-être sur bobuki et investissement monene bobuki mais ceux qui va tenir compte nango ce genre de personnes faut pas foutre ça bango ba taxe faut pas foutre ça bango il y a makasi koleka na ba espace non se baso occuper ou normalement l'état pesi bango te. Pour certaines personnes comme celle-là je crois qu'il faut ba luka moyen biso na kati assemblée provinciale to luka moyen et dimoko go elanda pour que ba foutre ça batouana parce que c'est de l'argent aussi qu'on peut empocher derrière ça mais au nyonso à empêcher en prise publique toi occupation illégale dans l'espace OESA azala mundele toi azala congolais je crois que il faut pas être to sali toi madoué qui noa mingi et je pense que il est temps cette fois-ci rigueur et kotanan parce que autorité na biso moi je suis tous les jours en train de fustiger comportement et à la police autorité à la police autorité même urbaine tozana bango vandi mingi na bureau poto tombola Kinshasa ezosenga mingi to cha rigueur congolais na posa ba madouete congolais na posa ba chela rigueur loko tozobo ande politique à une justice à double vitesse ndeto boy tango bobuka batu nyonso so bo sanctionner justice est équitable to boy ba favoritisme ba nga ba buke mais il a appelé le gouverneur gouverneur bi bonanga la buka mais pour na yo na tiki ça ndeto lingite baka wana to dénoncer la loi d'être impersonnel so est comme loi mo caricaturé pour satisfaire un groupe d'individus wana ndeto baka wana to dénoncer ngai na lingaki te bumba bima gouverneur ça je dis et je le répète je l'assume c'est un choix na lingaki te bumba bima gouverneur je doute que Bumba sera en mesure de faire quelque chose je ne le crois pas mais ce qui Bumba sali les comptes il a intérêt il y a ça les comptes pour nous prouver batouka babiso toi là ba doute nous ne croyons pas tout changer malo donc so sali en gote on fait ça biso ba argument davantage pour tout aller la musique nous sommes là pour observer notre choix de ne pas le voir gouverneur il a intérêt à ça so ka sali mabe mais sans Salim Alamou, nous on va accompagner. Nous on n'a pas de problème. Sango, je vais te paraphraser parce que j'aime un très sincère. Même Ngapena Bandeli, je n'étais pas partant pour lui. C'était pas un cheval sur qui j'avais misé. Mais tant que solo naye à convaincre nga, surtout quand on a eu une UDPS, Nathalie volonté naye, Nathalie na détermination zalaki nango, yango na utilisé comme gage. Il y a Mzelo Tokenaya ensemble, j'ai pris et je continue à croire que à relever des défis. Et cet endroit, aux accords à Yomorote, na ocho yebisonga mopene bandel nazalaki partante et PBLP, bazo pesaye confiance te. Mais je suis sûr que Nzamba Ochaye Maboko et puis détermination zalaki nango à refaiblir nango te. Mais il y a aussi un fait on a souligné congolais tout quinois généralement pesa mutu confiance te. Azela mingi mingi azela temps pour critiquer et ça c'est aussi
un comportement que nous devons bannir dans la ville à Kinshasa. Moi, je suis observateur. Ce qui est commis, c'est vrai, il faut aller observateur. Moi, je suis observateur. Faire appel dans bon sens, dans le patriotisme. Ce qui déjà l'onissi moulimo ya comme on a échec naie, au kansageye mtako échoué, mais c'est la ville qui va perdre. Mais tout ça, méfiance au Togo Minango Léona Badou, sur base, il y a prédécesseur. On a fait confiance aux gens, mais on n'a pas vu le résultat. Et puis Nata ya Congo, Nata ya Kinshasa, moi je pense que Bumba a un taille dans moté. Mais le rôle la première c'est moi je ne prie pas pour Bumba. Ça je vous dis, je peux pas être Azan de Gonayo paye église. Dans lobby je ne prie pas pour Bumba. Ça je te dis, ce n'est pas mon choix, je ne prie pas pour lui. Asa la Moussa laisser Azaka église nangata Azape na club. À part que vous en église Azape na club. So biso to bon de la pona été, bata club ba bon de la pona. Allez, on va terminer messieurs et dames. IDP c'est pas la mino makele les ali. Attention tali matama na le moto aliaka buku la waseka hein buku la waseka mo commission matama lokola mboto terrible asoasunga nena unye shingole lana tikolo lunya kila lobu dati huya moto inda pakelongo wapa misuangane tuchi okoke Daniel Bumba, moi je ne crois pas que Daniel Bumba fera quelque chose. Moi, n'a point de vue Nangai, n'a libre en tant que Congolais de mettre un avis. Non, Daniel Bumba n'a pas le pas n'a été. Sauf qu'à Sali Malam la ville à Kinshasa c'est comme un miracle. Je vais changer le langage, mais pour le moment en tout cas, pour moi c'est le chèque est déjà prémédité. Je vois déjà qu'il y a quelque chose qui est tambolaté. Je ne crois pas n'a pas la paix le côté. N'a pas le roi 5 ans et au félé par Alexandre Sota. Paul Dikando, mobali ya propre, Rico Makengo, Mamila Duso, Nokofe ya mami Wikason Boza, quand Gabino Bayaka Motobozo gérer ce qu'on vit là, ville Mabunu, ville Mabé, donc il n'y a rien. Donc, on a imaginé que comme appelé depuis qu'il n'a pas sa mouyaka gérer ce ville là, Kimbuta Zalakia.
ville salité l'autre côté au père yawa salité l'autre côté au père Zaki donc voilà batu moko nazo comprendre bien batu abandonné non comprendre bien batu abandonné oui mais la classe bolobaka mais c'est le plan pratique ce qui dans l'état congolais a tel la biso problème il y a des sincères liboso batu bakoko vanda misato oyo bozomona oyo eza katikati ya makolo mwana mwasa bato ne bazosimba botene tiko levier ya vitesse ezoningana na katikati ya makolo na ezwa ide kala tobanda kovanda mibale mpona nini leo tozovanda misato l'étape azotala nalobi yo imbécile nyama mal appris tu conduis les gars tu n'es pas même éduqué nakozipa yo mpena bien nakozipa obenga si obakanga biso imbécile importuner les clients qui vont faire un pointeur quoi imbécile l'oni mabe changa ngabo na kita mazina imbécile ya boma poto malapi na aja yo zo se respecter aussi si na mwana muke odenga omeni imbécile esa ngamo pocho malapi malé na aja yo ko dike bana no ko pesa na bana au monde on a un imbécile cochon. C'est à toi la dernière fois, cochon.